Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Mibali bazo nyoko mana poto bandeko. Mibali bazo nyoko mana poto. Bazo nyoko mapona nini? Balini kozala dépendant ye mon côté. Mibali bazo linga via facile yango bazo nyoko na bango na basi. Mibali bani ko vanda mingi pa ya basi. Ya oso na mibali bazo pota bango ba valeur moko mibali bazo ba mikala ya basi. Et le ramuke muke salanga boye parce que ko boye parce que oyebi yake moi ça nazo linga ça na ndaku lelo soto yoka na msona ke vande pa na ye yango mibali bozo nyokoma bozo souffrir. Les hommes souffrent ici en France. Les kama ko vanda na sima basi yango bozo souffrir. O vala ndako libala moko boye moi ça zo héberger yo o koma zoba ya moi ça na ko fingo tongo midi pokwa valeur na mobile les asu te. Moi, ça comme mon aïe, le colon qui servait qui n'a pas ma colonne et l'équivalent que yo. Il va besoin de comme un apôtre, besoin de comme mon bali qui tue à ce que bon, mon nio collé, ma nio collé à moi. Parce que bolingi via qu'on va dans la basse bingi. Mi bali bien apôtre, bolingi via facilité. So monique moi na moi ça na azana ndako sa salaka, asala mo ba faire na moi mo bali mo tuba moto. Na linga kama na moi ça que vanda kana ndako na ye. Mibali bazo souffrir, bobi mana ba vie mo salité. Et so pakabino. Na lobi na yo ke siko sana studio ko bonga na ndako te. Ndeko mobali yo mo talanga yo fungole limiso. O talanga yo kanga bien. Ce que sana musala. Ozana papier na yo na poto amukanda kwa mukanda. So sana mukanda na yo. O lukele ngo musala malamu. Yaya. Zula ngata studio banana studio. So banana studio malé. Après un à 2 à 3 les kamute zele la ngokaka. So ba peso ndaku na yo. Yaya, ndeko mwasi basi bien. Mobali atulakata. Luki mwasi na pe amona mokepe yo moko pe oboko liye o pesi l'éducation yo moko. Mais bino basa mi bala mikolo nazo comprendre bino te. Vous savez que l'inga basse aussi bas sala devi bas sala déjà. Basse o maya kufela mbabu pa ya muta melaka ngo. Yo so place bas suke la yo so ko bande la. Ah. Wa sake bino mi bale bokumi na bino tula na poto. Ngana yebi mona mwasi soka koli. Akolinga mwa mbala mwana mokete. Il faut linga mbali moka mwa mokolope. Aleki mwa age sala kape bien.
Bino mibali na so comprendre bino te basi batono na bango ebele awa. Boso mona bango te. Bolinka vie presse vria facile mibali yango boso nyoko bana. Mibali basi baso pesa bino so ba valeur te. Boko mona mwasi tala mona mobali kitoko mona mobali mbinga mukala ya mwasi. Ba comme ça y donc ballon ba beti kuna kuna bazongisi mazembe azongisi kuna wawa azongisi kuna ibo commande ngwana mibali. Mibali vale na bino ezalaka nango lisuti rien. Mibali ya poto boko biko lula ko fana mingi pa basi. Si mwana mwasa na salaka siko na liya ke vana ngai pa na ye. Lukandako kenda ko lukandako. Soko zwinda ko vandi sinda ko masolo ko basi baze bele ya. Basi kitoka baso bota ma awa. Basi musuba so ya bana mikepe mona ye. Oko lukano te mona mwasi. So kokate lukata muta lokelo mona mwasi moko boye. Yo moko boko la pese éducation. Kiko so baso éducation se tenga ma lokola mucho baba kile munga so katana. Mibali buzo mayele. Mobala tulaka te mwasi tulaka bala tulaka te. Mobala ta kusi 80 za ko bala mwasa 40 ans. Et ata différence à 40 qui pakate. Mais yo mwasa ko bisa ba âge moko boso linga basi mi bala bana mikepo yo boko la ko bi mama boko la mi bala ba olo ba okima na bango ko bala basa ba âge na bango. Iya yebela. Yo mto so talanga ndo ko baba so talanga mi yebela. Mana moza na mukala mwasi na yo moko mwana moko ya muke yo moko so pese éducation. O boti na yebana yo zo kene bisika basukelaka. Oya boti da mene pose koti. Siko bobota nini? Bobota mbala malanga bobota mbala sukali to bobota mbala oh boni boy ko? Boni ko bi yoksa soni boy. Ana ya conseil na pende ko mbali yebela. Ko linga tuba benga kayo mukala ko mazaba. Ya bati mo ba komisa ko beti okoma ko ballon ping pong ba beti kuna bazongi kuna. Yebela. Ko sala ko yuma te. O za mo mbala ko tikala mbali ko koma yuma ya basite. Boni zoro lo boye ko. Boni yuma speed boy. Boni boye ko. Boni sans esprit boy. Boni zoro lo yuma. Boriki moko boy. Boni ye kata boy ya mobali ko. Boni tutu ya boy, tutu ya ndaku boy. Basi bakomo ko bete ping pong, beta kuna zongisa kuna. Yango basi o sa mwana bango te. Basi bele bana miki basi bele basi basili menopause et comme n'importe. Yo pesi basuki la yo so bandela. Boni ko yoksa ba to so boy ko. Ngata leki na bala sali bloka na ko sepela ngata ha sala mone ko kakate ke na kisa ba ko lokela yo mwasi kuna atape bano baso bota ma abasa ibele baso kape bali boni ko ane na so ka soni mi bali baso kisa bata soni boni ko fana mingi na basa ko baso nyokwama bina moko boni nyokwama tako sana mukana na yo sana musala na yo il faut le ka mwasi o azake o lakisi bande ko na mi bali balubike wito moni mwasi. Yo se n'excende ko mi bali mwasi ba comme ko seka yo be. Oh so mona ni elema. Oye lima nganda to nanya so lakisa biso. Sorry. Sani ana za conseil na pesi ndeka mbali so talangai. Fongo la miss mukala. C'était moi. Conseil na bandira so mi bali. Bokebe. Keba. Da. Keba. Ciao. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous,
les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.